Bandeko mbote na bino nzambe apambola bino ngali susu mesiko na sije mususu kodia ebomi ndeko auti kokufa pona kodia bandeko nanga bana nzambe kodia eza kindoki. Kodia eza kindoki. Kodia ezali nini? Kodia ezali owa remarqué batu nyonso oyo bazaka na kodia babomba na mwa ba commerce ya mike mike. Okomona ye akene Kinshasa tango ya kalemso ye na mwa mbisi kama banini atekaka. Pote couvrir ba misala ya sala kete asalaka mais asala pe commerce. Omona mususu asalaka mwa hotel. Mususu omona sumbaka biloko awa bele po akoteka na Kinshasa. Mususu omona asalaka mwa ba conteneur akena na kini. Après omona banoso bandako abandi kotonga bandako binene. Mubandi kokumisa ye keba ndeko kwa mvia kama mutamukilite kwa mvia kama mutute ngai su na lobi na yo ke yo za na kodia soki bimi na munoko na nga okita omata ozana yango. Alors ndeko na koyebisa bino kama lika moko kodia ezala mingi na basi mais ezala pe na mibali. Ndeko moko auta ko benganga ayi pasteur bondela pona nga na binenga na bondela pona batuka boite na bondela pona likamuni abani okosanga o na lotaki ndoto moko nazokende na mapata boye na boye tout ça nzoka aza deja na ba menace ya kodia tukabwani lobi nango après 3 jours abenga lisusu na bina ye oyebinga ndeni abi mais pasteur yo muto sa yebio muto sa yebi ke luba banzambe oluba pema kama mboka mais obenga pourquoi abi omoni fana benga yo kala mais tant basale ko émission e bangisinga po basale linga ba émission olenga na banga yo mto bangi abi habitande wa bane koloba boy na bonga bi c'est vrai que tu yo mto zo yebisanga parce nga bibeli makabebe na yo kana ngango te yangwana na fandi fallait na kala ne passé mais moi na ya quitté mais après tu reçois dans ma tête na yo nazo mona ezo betanga yangwana vraiment na décidé faut ce qui possibilité elle n'a pas na yo ngawité pas na ngana mbaga mutu boyete to sololi olubi na ngawo ya non oyate tango to bandi ko so na ye après na ko poser question na tuni ye ozana kodia afandi nie mono banga yate nabina répondre sinon te na kozala obligé na kata parce que nazana ba kamususu
Abinanga, ah, bon frère, la vérité, hein, on est obligé. Parce que Zawana, oza ko bela. Faut la vérité. Ti abani ko expliquer ngai. Que c'est vrai dans la Kodia, ils ont la famille, tout ça. Mais quand la tika y a kin, mais mikolo yo, et ben les autres tungisanga. O tika y a kin, mais mikolo les autres tungisayo eh. Oh. Et nous le bani. Oh, so nazo kede nazo ka ba bruit. Ba bruit c'est-à-dire azo senga. Il faut alia. Ndeko. Bino mtoto mwana banda kwa bato. Okinanda kwa bato mosusu biloko lela kuna. Na ba chambre, na ba cuisine, na ba salon, gra. Et que ça difficile yo mupaya yo kayango, mais elle mo pe ko yo kayango. Soko yo kango une fois, deux fois, bima na ndako na kende. Kozo nga suste. Mais yeba ke eloko wale zo les akata ndako. Kolo nango za akata ndako wana pa yokei. Bato baza wana kolo nango asa wana. Ezali timbwate, mbwa soko bengani ye, akozo na ndako kolo na ye. C'est vrai bandeko, bandako musuko kotaka ya location, ndako ngoza mabe. Mais ce qui est vrai mosala nzambe ko sambe la place wana. Na moto sambe li aza propre. Aki maribela. Mais ce qui est zali que et loko ezo chaka ba makele na ndako. Eza ya mukolo ya ndako o aza wana. Boko ngabia. Ce qui est mosala nzambe oke kuna o bondeli. Soko zana molimo santo. Biloko ne kimi. Tangu yoko kende ezongi parce que mukolo nango muta bengani yete. Parce que mukolo nango na pouvoir ko bengana ngote. Mukolo nango na droit pe ko bengana ngote parce que ya muto yopese mbongo. Omona yo bengana kiye. Ye mo mukolo na ye ko benga yaka sa kei azongi. Misala ya salite. Na kuma ko yoko na bato musuba na kodi ya bakuma ko loba. Ema wa. Tangu ba ndeko wana alobi nanga nazu Bible. Na tangisi ye na Jean 10:20. Lui, plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon. Il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Bible, na Bible bazoloba. Batebele bazoloba mais azana démon andoki. Mais pourquoi bino bozo kaye azam tali boma bazolo bana Jésus Christ. Na l'action de kona verset biblique to tangina ye. Na lobi un vrai mosala nzambe face à la combati ndenge bomona basala yenga. Un vrai mosala nzambe face à la combati. Mais lorsque j'ai été combattu, mais jusqu'à ce jour je suis combattu. Mais tango o wane likaki batwe bele balbaikai sikwa tiki musala nzambe. Bango ba mona kineti ba ridiculiser nga. On a eu ça combat contre les sorciers. On a eu ça combat contre les ennemis ya peuple de Dieu. Et puis si on tali bato batika nga bazaki sur 3 sur 4 na banda ko na bango bana kimiyate. Na ko tanga bakoma na tout de suite là mais et vous allez sonner trop. Oyo batika kinga ba bena kinzoto na bandako na bazala makaba sorcellerie. Na kama ka soki bazako menacer bato na bandoki bato bakima liboso ya bandoki. Pour nous faire comprendre bato wana ke pasteur Azamabe. Mais à cette époque
naki na bato mingi te. Mais lelo, je suis saturé. À l'époque où on a nazaki na bato ebelete, mais lelo naza saturé. Basala nga publicité au sakanate. Siko eloko ya sala bato ebelete ba yoki no monde atie ningani nde bazolo baponanga. Bato abinot photo na mateya na ye. Pena lobaki ke bino boko échouer. Na lobaki na bato to na bino boko échouer. Bato a continue na mateya na nga. Babi mais non, oza musala nzambe. Bato a continue na mateya na nga na se babeti papa ezo tambola partout kuna babi oyo aza musala nzambe. Ale bato bando ya pana ngaba. Bato bandi ko ya. Bato bando ya. Lilo parce nga na yeba ke lilo efandi awa. Lukuna lilo beza awa ngana oganye. Mateya nyonso mutu o soka zui n'importe quelle mateya ya nga soka linga maloba nzambe tango olanda ngo mona sepeli mutu tu même bandoki soka talika mateya nga nazo teya soka bandi ko landa il faut asepela même je dis bien même azandoki. Alors au moni publicité ni esalami c'est comme Joseph bakanisa yike et que bébé là mais souka nango tiens comme gouverneur. Alors j'ai fait voir ndeko verset oyo nabina ndeko sambela te soki osambelaka olonga oyeba musala nzambe za nani parce que nazako gêner bato bele combien de bato na délivraka combien de ba Suisse ba Angleterre partout combien de bato na délivraka bazaka bato liwa bakoma bien combien de bato bazaki na prison ya sorcellerie familiale babima. Na yoga kutuna mususu yepe alinga ko bomba misala ne pananga zo ganga mais atai komo na nga babe mais lelo aza wapi basi ba pese signe lokolo basi ba pese signe so continue au mona so continue ko au mona mama mususu ayiko na pembe boye ba tinaki na ba luba saliri ya magatina police tout ça lelo abi mabota la figure na ye. Lelo abima bota la figure na ye. Et comme sabino. Ba tout ça musala nzambe te. Soko lingo zo problème na vie na yote, tout ça ba sala nzambe te ba Marcelo mais un vrai musala nzambe oyo ayebi lo banzambe zo ko utiliser ye ko tout ça yete. Parce que ngali lo beza awa. Na solo bango poza ndengwana. Ezala bato babenga nga bakamwaka. Nga ezaka ba congolais te na ba étranger. Soka landili lo balanga pa na théâtre mariage religieux. Mais oui, mais ba camerounais so na ba ivoirien babenga nga. Yangwana ngai so na zoloba na tchaka toujours verset biblique. Na kindeke boyete na tchaka verset biblique pour aider ndeko nga otala. Na yeko lo basuna ndeko wana nga ndeko Tozo Bible, totanga na Marc 3, 22. Na Marc 3, 22, balbinini. Miracle Jésus-Christ a osala, azo sala na Belzéboul. Belzéboul azana mokonzi ba démon. Balbini Jésus-Christ azana ndoki, ya ona osala miracle wana. Ndeko, ngana yamba mwasi awako. Tangu na moni ye. Eza bilo mstolo bakate Tant on a talé l'ongina ye. Et l'ongina ye kaka l'obélingue belé. Et l'ongi kaka. Na tuni ni elio. Abina na outi no fête no landi mende bazo sekanga. So talé l'ongina nga moaite. Akene matanga. Tant ba talé l'ongina ye moaite. Bat bazo comprendre te. Tant batele longina ye moyete alobi na tie ba poudre ndenge na ndenge me eloko te tout le monde va passer na musalo ya bandeko olingi nini sikoyo obondela ponanga azoka ngani nazo baboya
nazwa kaka loboko nasali imposition de mena figure tangu na longolaki atali kitalatala eloko tikeli susu te bamakwanza banini tout eke eza susu te azokanga lelo akoma contre nga leloko akoma contre nga ennemi mortel mais ba conséquences ezo jambaye déjà nga basala nanga te toza elmo oso talio le bia mais tout nga ko le baté parce que Jésus a délivré 10 lépreux moko kaka mtazaki reconnaissant moko le reste mais Jésus a bayi nini bazalaki délivré mais bazalaki sauvé te ndeko na yebisi su ndeko nga ndeko to fongo na su Bible na Matthieu 7 24 à 27 tout tangi na yebisi o comprendre donc yo tina âge comme na ngona plus de 65 ans oyebi no ka liloba te so olingi bokumisaka ba sataniste bandoki o ba uta olia batu aya simbi Bible bango nande batu bakumisaka na mokili bisote biso za batu pasi ya minyoko mi mais mutu so ye pa nanga abano na enseignement abano baka na te ki lobby maté ya mona te ya na 2019 Bartimée a abandonné son manteau. Ba fidèle baby papa biso comprendre ngo boyete comprendre ngo boyete ta izaboyi mutu soka longwe ba soka alongwe ko landa mate ya pananga pa ya kei a regrettaka même soka zolo ba ngote na se moto mena regrettaka parce que c'est pas facile na RDC surtout so moto na mate na RDC le mosala nzambe zate mosala nzambe ko vivre jamais na mboko ezana pasi ya ndengwana morale ko za bien te et surtout so ça suna bana mosala nzambe faut la place moi ça bien même azoli na abondance mais ça va mais mosala nzambe ko za la place moi batwale la kaka bat nous na passe ozana 100 personnes à l'église 80 bazana pasi bale la micro nyonso kolia ezate amemboka ndeko za mosala nzambe te do so yo la ndabateya mosala nzambe no za na kini de trop pro na ebisi OK olexalaire na yo parce que mosala nzambe te mosala nzambe biso ba oyo to vandi ozolia bien makabuto za bien ozoko ko tambola bien partout zo kende tango aussi ma bible za na kimia ke mutu za na ba pasi ba prophète ba koma kula ba miyibi ba pasteur ça ne vaut même pas la peine. Donc, allo bandeko, ndeko na sakini. Tellement code ye banako le latro ko chama kelele. Oh. Mais code ya moya lobi nga atika mona kini. C'est vrai que ma comme ça sur le bâtiment. Abina tika ya mona kini. Mais même pas à comprendre te, mikolo yo. Tango leli ils ont fait un signal. Nous sentir que zanga. Même si mes papa, on est ça qui nous quitte. Oh, t'es ça qui nous quitte, ça ma famille. Na tout nous ça ina mbongo, abi winga ça ina mbongo. Bongo siko. Oh, t'es siko ça sous ndenge za la quitte. Mais c'est dans la ina mbongo. Ça ma ouais. Ngabinde ko za aux esclaves moko ya yo solo bake ils ont famille mais ça esprit bozo kutane bote bo solo la les esprit yo mtozo yoka nenga solo bana sala yo mi batu baso ka ngote alors bi pastor na kembangu na Saint-Denis ta on a kina Saint-Denis na kina so mbakazo allez na boaki côté wana na mabele tout ça après à se calmer. Ndeko babiloko yo kana ndako na bino zolo yoka nganga le mususu bakomi na posa kolia muto boza na ye akopesa ye biloko me yo komona te
a priori moto aza na kodia aza na sorcellerie koke musika te amwe ki ayeba te moto aza na kodia aza na sorcellerie. Alors mes chers frères et sœurs, mikolo uto leka no andeko benga abi bondela ponanga naza na hôpital naza na famille moko na Grenoble bayibi moto nazoloba po auto kufa mikolo ndeko benga bia pastor boni nga bien abi bondela ponanga c'est sérieux dans l'hôpital. Ah bon? Bon, les capteurs ont bondela ponanga. Cinq, sixième jour à Koufi. Alors, pas naïe combat ils la guité parce que azana quand il y a diable. Alors diable azana droit ko zoyer à tout moment voulu. Yo de konanga ezala combat parce que tu es dans le Seigneur. Mutu oyo azana nganga na kodia. Ndeko. Au monde bato kodia ko azana salaire à misère. C'est-à-dire salaire à dernier travailleur. Mais ce qui n'a qu'une tani misala sala. Oh mais non, ça c'est clair. Dit comment? Même na musala na biso ba yobi ke banda ko eza yo. Mais non, pas tout l'enfant comme moi. Eza banda ko ba mi yibi. Ba ministre ba PDG ba mi yibi, ba on tonga biloko ndenge wana. Mais ce n'est pas que yo mto kendeke na musala par exemple awa ba futa ko 1500. Hein? Na bamboka misusu multiplier 1500 fois 6. Parce que vieux cher mais ebanandenge nini yo no sabi loko tout et puis mon mutango chaque année que nele dikine deux fois ba musu bazalia wa ba bien Air France abeta 5 ans 10 ans kenda kinité parce que tali 1500 afutaye be 1200 ba charge biloko nyonso afutala ticket Air France mikolo te komi bien pour Air Ethiopia mais sinon te autant mutango ba nombre de fois kenda kin na ba nombre de fois misala yo sala mabia boni di boni no ko samtudi yo ko sala boni yo liko na lukuta ozomo nani mwana muke na bina yo ndeko ozaka na kodia yo zana kodia. Alors partout kodia ali il faut que lukuta le musu mwana moko ya koka le mususu mwana moko azakuna belaka soit moi na moko azakuna ba consacrer ye azara toujours ba passi soko taliye ozomona ndeni mwana azaboye bilo musula ngolo bate. Alors yo musala nzambe soko kei o délivrer mwana wana bato bas consacrer ki mwana wana ba oyina yo tu te rends compte ndeko sala musala malonga obimisi mwana na prison de la sorcellerie familiale pas ya zalaka pas ya bana oganga l'air nyonso mais bayini yo. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Mais bayini yo pourquoi? Mais parce qu'ils sont dedans. Bandeko kodia ekomema yo un jour brusquement au pays. Soko roya pa na ngai te kodia ekomema yo brusquement okei ya mona na banda mususu bakiti eza bien mais aboki bakiti onyo so be sika parce que mbongo ya kodia balobaki na yeke mbongo oyo ya semaine oyo bien mbongo oyo ya sanza oyo il faut silisa mo omona azu bakiti avwaki ba voyage pamba
Yo so kasa ko ba voyage ndinga vrai or bazo tungisa ye na milimo mbindo balobi na ye il faut mbongo de sida pose mususu mutateki biloko ya 1000 euros ya 1000 euros tanga ndo akilo fongola place mbongo ya laka akuti kuna 10000 ole yango ninge ndiko autokufa bina ko lia yango esuko nango sikoyo il faut tika mukili oko do salela ye bongo mbongo na bazopesa ko fele bandako nyonso asomba atiki yango pamba mopamba tout est vanité de vanité yo pe okotika nyonso wana okotika yango okotika izoko servir na rien tala oza esclave na butu tina moi nga naza tête haute naza esclave te parce que na sala mutu babete makama butu pe na yebi yango te mais na teyaka mutu liloba po mutu comprendre soki azaki place mabe abima ozo sepela olingi kobomba misala no na nsima mokongo na nga mais conscience na yo eko reproche yo parce que okolela na kimia te nga aza paste tina panza oyo asalaka makambo nzambe na ndenge bosolo voilà naza na bato aba commission combien à part ba o baza na ministère mosusu baza na balibanda mais ntango bazolanda bateya baza kobenga babi ah papa merci nazo changer bato combien na bato mosusu baza kobandi koteya nazo comprendre que bato benga ah papa tala eloko yo lobi mosala nzambe alobi yango ozo changer même basali na nzambe mais oui nazo changer même basali na nzambe na lobana bato ke le mariage religieux eza biblique te et bato ebele lelo yo na basali na nzambe mosusu babandi kokotisa babandi kozwa yango ebele nazo changer bato ebele nzambe azo lokumu alors soki yo lingo bomba na sima na ngai miso nzambe monaka partout okobomba na sima na ngai ndenge nini et ozala pratiquement impossible alo bandeko na ngai ba oyo baza na kodia na yebe belé en France soki 5 soki 4 non en Europe soki 5 soki 4 nazali na mama moko ngamo to yebisa ikazaki na kodia na yebi te soki ezaki ndenge wana alobi na ngai ye ayebaki te mais bazaki ye na ndeko na mwasi soki bazoteka biloko soki ya bango esili te ya bato mosusu ekosila te mais soki azwi biloko na ye apesi pa kopeneke na koteka biloko yango ekotula mais soki azwi yango abai basombi yango même kopeneke akamwe alors jour mosusu qu'est-ce qui s'est passé bake kosomba biloko saki yaki na mbongo bayibi bango yango mais mutu oyo abandi kokanga bayibi biso saki bato babio biso te bayibi biso saki mutu oyo akendaki na saki ya mbongo ntango afongoli amoni nyoka abizongisanga akangi ayembango bayi kozongisela yango alo ntango bazongisela bango yango ayoki bato bagangi babi kodia noki bato balobi toza na kodia bazwi parce babi mbongo ebele bayi kozongisela bino yango boza na kodia bazomo balaki wana bandibu bane babi oza na kodia alors fait le compte ndenge elekaki ka lokola ezaki ya bango bali na ser na ye paf ser na kufi ser na kufi abino nga fona kima aya na poto akene l'église ayipananga tango bazo diaboliser ngai yepa kimi olia banga pasi oya ya kimi ponanga baza ko diaboliser nga na bato mokili na yebite sukila ene biloko na kata nzoto na ye nazo yebisa ye ki mama oyo bozaki nango ezali kodia ayi papa nga nazo yoka nsiko me ngande na yebite ke bapesa nga kodia to boy na bi voilà basala mabe abi mais soki to koteka biloko soki ya biso silité oh non ya yo ko silité soki ya biso silité ya yo ko silité mais moi je savais pas que ça podia na bisel mususu na français a botaka te pour na makaba kodia mais ça na mbongo ebele abomani bala faut faire très attention
soki obali mwasi na kodia yeba ke yo mobali soko za na yango te ava okufa okoma sular akokomisa yo sular po bato baloba ke ki sular non te bomi yo nzoka ya yango ekomisa sular okoma mutu pamba et fait de compte achevé yo yene loko na yeba achevé yo mais bato na bango oh akomaka boye akomaka sular akopa dido sozo na bonzambe te za mawamiki mais soki oza na bonzambe mwasi oza na kodi ya koka yo te yango na pe peut-être basilikaka soki oza na bonzambe mwasi oza na kodi ya na ye wana alinga ya kosakana po alekisa yo akoka te ale akomi ennemi na yo mortel tu es bébélé hein? Tu es bébélé aloba ndeko oyo baza na kodia kodi eza sorcellerie ekozala difficile otika yango mais soki otiki yango te soki otiki yango tosenga mawa na nzambe soki otiki yango te yeba yango ke oke na séjour de mort na lieu de tourment biso toki na séjour de mort te yo ke na séjour de mort lieu de tourment en attendant enfer babengi yango bible bengi yango les lieux de tourment okomona yo mimona ki anasala ndako abo nazala ndako ya kitoko nazala ndako propre tout est vanité de vanité bible mtelobeli yango lisusu tango okende kokufa okomi esclave ya biloko ya mokili oyo tiki na bato mosusu bamona na besengo yo omona besengo te kodia mutu so akufi na famille oza na kodia mutu akipa ya famille kodia mutu aza na kodia wana ya famille ye mutu abengisaka bandeko baza na pot na Kinshasa baya bato nyonso baza na kodia nga na yebi babengisa bandeko na bango mais oyebi bandeko na bango baleka na aéroport na ndenge nini hein? Donc bazwi ba passeport moko eza pratiquement impossible bato baleka mais tant bakoma na aéroport baleki pepele bakoti pona nini parce que kodi ya mutu ezo travailler biloko nyonso wana eza kopesa figure na bango tango police aza kotala bango nzoka eza bango te basigne ebele ezali mpo yeba mutu aza na kodi ya basigne eza ebele me ndeko na ngai sepelaka o nayataka biloko ya chere o ngai nataka biloko ya chere olotaka biloko ya chere na mbongo ya kodi ya etali yo wana merci bandeko na nga tozosala suya suka